Ebité na bateau bobongisa film yango. Poto jouer yango. Boyebisa mama obe boyebisa mama te. Ebike mama tilola edaka naye. Mwanda mbongo na ngaso na zulu kona za lupangu te. Na kesoma lupangu na ngata la kaza mula ta miteni. Na mama oli. Mbongo wana mama soko pesi nango na kokoke ndoko somba ata lupangu na nga na mitendi pona za na lupangu te. A Jésus kende. Na kosomba lupangu na nga na mitendi ya 10 000 ezali, ya 5 000 ezali. Na kosomba lupangu na natala au souvenir na sala musala ya mboka. Mama na bigwa muta social na lo bangu na tala kota mboka te. Eswingai, merci. Nazo elo te. Kongo teke TV, yasi bumutombo, bana nyoso ya Kongo, botena beno beno luta na émission. Bonjour, bonsoir, ça dépend à Aero Bozolanda Bisso. C'est votre humble serviteur Jerry Kobetox 207 de la presse. Merci beaucoup na fidélité Nabino. Toujours besoin continuer na chaîne Nabino Congo Check TV. Bon continuer toujours qu'on s'abonner, bon continuer toujours qu'on aimer ma vidéo, qu'on partager et ça ça la Bisso qui te connaît longi. Là j'ai dit un grand coucou et un grand bonjour à notre boss. Papa Sibou Mutombo, leader à Pembe, na Pesio Bambo Tebele, et puis na Pesimbo Tena, Bandeko, tout boza dans le monde entier, à travers le monde. Oh, bon message à Pesa, moi la mobile ya litutu et puis Amboumana Zolo, bon message à Pesa en confiance. Les longs n'engagent à la raratoye par rapport au ministre Azoya Kosolola na ba comédien, mais avant to kota na ko tanda micro na ndeko na biso kulutu na biso oyo abengami na kombo ya Papa Makaya. Oyo to soana ina nous par rapport ya arrivé à ministre et puis na makamususu ya théâtre et puis à le basa makamakoloba ebele to so ebate parce que benga kinga bi Jerry Kobetox il faut na loba na micro na yo nazana makamakoloba ebele pour mosala o il faut to lobela kango mosala il faut batu ba soutenir biso. Là j'ai dit directement je dois saluer Rachel Mungenga la noblesse et puis Rit Pabilo Bibi Chirita Francis Mouloubacher et merci na Niki la mère des garçons, Shakira Gucci, Angèle Ameza, Bambo Tebele. Toquer la transition et bon Otozonga na fait émission Otozo Sala na Papa Makaya. Merci. Boyo kate bango nyoso kate o batikala la Suisse, o batikala na Afrique du Sud, o batikala na Angola, o batikala ngala tikala. Oyebite. Oyebi ba obaza kuna. Mais bato bana na Mambazo Sala, Menga na lobinaka congolais. Voilà, les tomonio pe na rencontre oyo tata mokonzi ministre Azoya. Enfin, les artistes comédiens bozui ministre oya landi bino. Amona na bino. Obolela ba mbule belé ministre tout bachela rabiso akipara biso te mais lelo quand même bozala moins c'est. Ah, wana utina Lola. Ah, président Fachi. Idéologie batuneza kitoko. Po ndenge bachaka ba ministre et tout, ba panzi ba ministère ba bossa na bango biso penga. La culture to bossanier. To bochana batel. Ah, dadi Kambala simbi santé. Ah, to pese soit simba culture. Mutu moko zo simba des ministères. Bon si kotanga tala bato Tiberia Sida ayo tala bino bato ya art ba comédien ba musicien bo elo ni bozo lo te et puis ba koma so ba pendant ministère kota culture bakanga Gucci bo batindanga kuna te oh culture ba boya ngo ah batindanga kuna te so ba bikaka ma people yozo kene na culture faut que ba prière que sambela nzambe na sali nini batininga na culture pona nini nga vraiment do na comprendre kate mais lokola ministre aye kutala biso ali to kutane donc esali biso esaneti nga na bien makasi na ebite côté to okende
donc c'est que maman malamu ezali. Mais les lois bazo condamné bino beaucoup na ba autorité minene to mona ki mama sœur na biso Solange Minondo akufaki wa participation ya maman Olive participation ya maman Denise y compris na ba konti mususu mais bozo bolobela kas industrie ya cinéma te mutu mutazo wela asomba mutuka azana pala bien industrie cinéma bolobela ngo te boko lela ba konti ba bon et a souci na biso nyoso mais yango ape ba sala déjà ti ba sala la salle ya spectacle manso mazali le bi vidéo ekozala kuna na kati manso makozala na kati bon à part nous on a raison mambo tuna bino botuna ka biso après le bilo boke balolea thème et l'éducation sur ba problème na vraiment na kokana nga suko lubate na mwana mukongo mwana mbenza mfumu nanga na banga na makambo donc olobi yango ke na uti mwa kala na makambo yango na sepelisa ba konze belé ba ministre ba député banda mobuta tikanga est-ce que vous avez un sengolelo ya sala musala so bali ba bandela muki so nagi age ngi na kana fana ko malanga policier on a eu no mati bango grade oui mati bango salaire mati ba salaire fana ko malanga ta policier au monde côté la bichese ya ko beba et baby ba petit ba ina ba logs ba ina ba bela ba nyovi na bilongi bana mibali bana basi ba nyovi na mipende donc ba baby si musala donc musala pendeza ya ko beba donc esala ngapekoti kisi ngandi ma kisi te ponga pe balobala nga muta bakisi mena nga na kisi te yo za muta guafa que nous avons ba côté na batu baloba ebele makaya muta bakisi me bakisi na yesi la bon nga sosolo ba mutuke omoni onde azabo ana kisi la boya na nga ponga mo pe batu balobala nga muta bakisi vous comprenez donc au poste sauter nga na bénéficier rien na mboka na nga bénéficier na ar na bénéficier na opende lote. Mais na sepeli sa ba konzi belé Mobutu atikanga ti lelo to komi na président Fachi donc na mona tata o ministre moko masepela kana yo ke bolukelanga mutu wana ya na mona lote ya na ebite nga penza ndenge lo baka fe masumu o na kufi boye o ministre boazo yo mukonzi boazo na fleur na ko lamuka nga déjà avant boye ndeko za la na zo senga ka babenga ba mayindu donc makanisi ko banza banzelo baka dadi dikambala zobela na zo aider azamala dadi azobela mais makasi kaka zo tambola na karo kwa mwana mobali so afandi pe mawaturo biso pe bamsunde na bona azobela mais okondi mate yo buru mutakwe nino ata koya kikaka tension bota bakekolo balandela babi nere katanie donc tokoma ko banza ko kanisa mena bino batu to sepelisa bino bakonzi ya mboka bato mbongo okosapi mwana mobali na banda kotale banda kala c'est bien maman moko vraiment ngata na nazo la chance balobela rayo te baninga ngo balobela rayo te balobela nga comment bape na ndeko na bomo pasali musala makasi fa ya pe ya wana vraiment to kokota ngo depo ngai binga sola na kabela na kabelier na pesier ya zwa moi $10 ou bien bakabela nga ba chemise bana bakolo ba chemise na pied je sa chemise moko na bita ke su bidibidi je sa bakabela nga azani na mtema malamu bakabela nga obia obike bidibidi benda bwana na keshite ya supo kanise ko sala bien na ebité bo bamsu na ebité ya na ba pe na ba complexe azobanga oyo mama mokonzo be tata mokonzo bien oyo aza bo sona le bibo obie sona ke mbongo moya ba nga ba pesa nga ba ko pesa ngoyo nga vraiment donc félicitations à maman félicitations na bato pe bakabela ka artiste obi basunga ka bango po musala biso ya pasi surtout la grammatique to souffra ka makasi na semaine nyonso zo créer po bimisa ka bato ba sepela mais ozo kotisa rien
musicien asali kaka album yango ezobeta nango bokele concert moko yango wana mpe kaka kobeta bokele yango wana mais biso tokriaka tande natambola bona na saki na ngai saka bilamba tournage so na simba mona zwi saki na ke musala na ke tournage mais na ko bénéficier comment donc to comment vivre ba artiste comme to comment vivre na miracle o lamuki boye et simbe lamuki pete bo salama ya lobo bo meli bolali mais longi na yo na victoire ba oteka ngo 500 francs na ba boutique na ba mesa bazoteka biso e banda ku tozomona bazoteka numéro bazoteka CD na yo na poto omona ba mindele ba kanga makaya yeyo maya sike bibi ba mindele ba oteka biso bongo na ba cassette géré ba oteka ma $3 bino $20 makaya yeyo maya sika abimi yeyo makaya tu comprends mais oh ba producteur bazolela biso ba producteur balela biso biso moko photo zwa charge la biso to sala nani to organisation yamba organisation moko ya biso moko to sala ba biloko na biso ça même si jeune frère no azwaki fiston saïsa alobaki dernièrement na télévision etouché nga makasi abi lokola toyebi ke toza na ministère tika te tomo bakomede ne $100 yango sala musala atela sala te babengi surtout atela te ako nani ya nga mona ba mama babenga nga na sala film mo boye makaya tala abombi koto yo bakomba komel omo soko ya te abombi bambo bani na che omo muto na kobenga ya ko ya na mbongo ngo benga bango bo pona zule ba yo zo mona musala danser yana ngo danser te ngo zo ta ba mama mapati azoba mama mapati on comprend tuni mukoloni ni si tes artistes ba koloko la pambu bacho na ndobo babwaka soki eloko kolia libundu soki nini ka bongo bosololite yango wana bozomwa mimi na ba YouTube biloko mosusu apoto bomona tamso pe makaya zate ngaso benga te olobina kuto fe yo pesa exigeant aussi likela ba scénariste ngato ko solola no lobi ya na mbongo te na sala musana defaki elimbonga batu bobo na sale liyo osali na biso na yebo na ndo to ya teli solo no pasola $10 oh yaya yo kana yaya tourner na yo tourner to osila yaya zwaka musala ngo beba zwaka $20 oni na pasola ngo na yo pasola $20 ngo liso ba betelanga o betaka mutu wana bon na bien ngana tourner ba musuna kanga bango ba téléphone ba petit mususu zuma te zuma la penga wa kwetu semeki nanga mwana nanga muluba zumba tumba yete mais mine ba petit ba uta ba côté kuna côté lumumba chalo bobo ba faux petit côté lumumba chalo bobo changu lemba d'accord leki adago muda nani etiki mbugusu elar ba petit côté so banana etiki mbugusu bazala te mais mutaka komela eti za Bosco nani wana Bosco Bumba ye mutakomela bon habite so mutu na giflaka soki ye na gifla ko so yebete téléphone ya bona yekangele na sala ngoni na gifla moi donc
Et donc il y a moko eti ayebi mettez-la mbongo oh te zalaki bongo te oh pour ba petit obo. Donc ba petit bakoma a vu $200 ne ba salaki ce code panani ya ko sala edenga mo $20 na bilo muso mo autouré etero l'exala ki chassa osutuka ba internet ba ko mobenga passe. Voilà, ce que le mot clé parce que ça fait mal au cœur. Nous le quoi dadi qui tamba les oiseaux bela et puis yo pour le bioza vraiment ba soukir et puis na ba ndeko mususu nga na tali ndeko na bino na ebité aza ene na yo oyo mulumba na Côte d'Ivoire azolela ba futele mbongo ayawa na Congo azangi na osala nini kuna yepe susu na Côte d'Ivoire ya okeno osala nini kuna Côte d'Ivoire basa ndeko na bino artiste ya soke simbite zonga mbangu na mboka soke ne bangolati OK Angola bo pasana koma OK boyeba omone simbite ozongi mbala moko lipasa nga lipasa te pasa na botambola kana bozala kana non nga lipasa te na to tambola na kobe bidi abo bibi la lipasa nanga mais bozaki tout le temps na ye ye mukolo boso ya 3 ans mubimbala nga ekato zani 3 ans mukolo oh mukolo na vie na to ali so to beta bale so ya koti biso to beta su te oh ouais mobimi mukolo akoti oh ya koba koti ye le kuba au mona donc pese mbote depuis ni no ko bisa public ata lelo ba konti ba otala yo ba soutenir no parce que ils ont ça la base bali nga ba soutenir que so mutapusi d'adore ba ta ko jouer bien félicitations à maman Oli la zongi na beti c'était ne lo ka to sala pona leki na nga vie de loin vraiment ça la qui bien au moni ndenge ba wolela ka mutu bon moi pas mutu comme kene na moi keti te mutu ya bo récupérer traitement azongi kitoko musu pata muta obela te mais moi zo mona mutu yo atazala banzoto le mine na zo la tabemba ko na problème yaka maman Olive kaka te base belé bala bambongo ba politicien ba konzi ba nani ba député ba gouverneur ba député ba tukutu ba yena bango sika ba mususu kutu ba wela bazwa na mbongo na ba somba mapango na bango yo ke lo ba bongo o baza foko aider to aida nga kutu mobola na aidaka na mukena ozwa mais nazo souffrir voilà tu comprends moi lilo bano to sungana neti nga na groupe nanga na mona nanga éditer la posa na sala ba makambo ya minene ya makasi nazala bacteur bactrice ya makasi kaka moi lobi bayibi mais na zangi soutien petit na bino na ba scénariste ya bana miki ozolo bana parce que bango ba osola bien bino ko ba exigence bazo sola bien baleki papa nsakala na okoma te baleki ete na bino ko trop exigeant baleki mundweri tunanga bana wana bazo koma lelo tunanga bana ngwana ba pesa bango combien ata ba pesa bango muke essentiel bana balie mwa mbwengi na ndako ndenge yo poso luka bino bozo raisonner kaka nzonzingo banda futa bino producteur ati na $10,000 bozo revendre ka ti lelo mawaya yo mo posa e comedians na sali ngwa zolo babo mazal kwa mto boka so bino nde ba vie bokomi trop exigeant comment nga na bi musala na ngai na lokota ngo na nzela te neti nga na nyoka mapa masumu de Brenda na nyoka matana jouer pa masumu de Brenda ba comédien musa minene ba venga dios bana ba moto pa ya tipo ya ko souffrir na kemba wala ba mtu anolo bon to solo na biso ba funda ba ko funda yo ka te ko funda te to solo la ba binde via forma ka batu azo finga azo loba mabe soko kito kimi menga zaleka makasi wana beta 8 ou bien 9 pemé na ye après hermo na yo ala ko beta théâtre ngo sabo ngabe longo kuna nazonga musala na nga maboko tu comprends tikino théâtre na tika ko ti mama chako ko lokota nga menga na groupe sans souci c'est une vidéo de ngo tika ba moko je me suis pas sans souci azwinga vous allez longo moi makasi zongo sérieux et futaka mbongo biso lelo ba sans souci boye omoni bana nanga omoni ndaku nanga nana mutuka nana vivo eza faux kolinga yango eza na mbongo ya musala mbongo esili mo ba feelinga moi na chilongo mayela yango bomo ti lelo yo donc makaya mais na sengi soutien ata na yete na bango te na posa soutien na sepelisa ba konzebele
bozela te boyaka yo makaya kwe yo banini tututututu numéro nango bien ya yo baopesa numéro nanga ya téléphone code ya mboka nde ezala kaka otie code ya mboka 00243 89 78 65 485 numéro nanga ngwana soki nalobi mabe bolimisi nga me bandeko obokendeke ndenge yo lobi ko bakotela bato pe pa mama Olive babetaka 12 makasi na kweya na mai nayebi te na bato bobongisa film yango po to jouer yango boyebisa mama obe boyebisa mama te nabike mama ti lelo edaka na ye mwa ndamba mbongo nanga soki nazwi loko naza lupango te nakesomba lupango nanga te na kazangula ata mitendi ya mama Olive mbongo wana mama soko opesi ngango nakokokende kosomba ata lupango nanga na mitendi mpo naza na lupango te age ezokende nakosomba lupango nanga na mitendi ya 10 000 ezali ya 5 000 ezali nakosomba lupango na natala au souvenir na sala musala ya mboka mama na bikwa muta social na olobango na tala compte mboka te mais eswingai merci nazo elo te en tout cas eza pasi mingi komona ba ene na biso azolo baboye ozomona ki azolo bana mwa ba hésitation ça fait mal au cœur tango mutu oyo asali musale belé boye biloko boye yango mona ki oyo ka comédie mo binga mwana nga ko sa théâtre te parce que akomona o ngana mwana nga moko na gifla ki ya na gifla mwana nga sa théâtre ba silemba to ba bengi pela komona makaya mwana nga misatu pekisi voilà, ils ont pas si mingi, mais merci beaucoup Nebo Zaraki toujours wana ya kolanda une émission où on a concevoir pour Nabino la vie des artistes. Boyoki nenge papa makaya lobi, bandeko pe bopusa na pembeni ya ba mama. Ba to basali pe musala tango mulai bo lobela ka bango. Moni makambo ezo sa biete motema mabe na théâtre et foot à raté. Quant à moi, na opesa merci na Eric Arsenal derrière la caméra. Merci beaucoup na Rachel Mungenga la noblesse. Merci beaucoup na Francis Moulouba cher Moutouabisanga Kokoma PDT IST za $4,000. Merci beaucoup. Merci beaucoup na sponsor officiel nanga Dr John Maonzo. Merci beaucoup. Et puis merci beaucoup na boss nangai Muntu wa Makanda wa Mpolondo Sibu Mutombo. Merci beaucoup Yebisa papa vice-ministre intérieur Gilbert Kankonde. Papa le peuple d'abord. Et ça lui passe émission yo. Tokutana à la prochaine na émission Ekoya. Kongo Tchèque TV, Yasi Bumutombo, Bananyoso ya Kongo, Bote na Beno Benoluta, na émission.